Bonjour, bonsoir, bambote nabino ebele place bozali kolanda biso bana nyonso tu ya famille libota nebisa bino skini deuxième épisode ebimaki déjà lobby lelo to na analyse na biso tolakaki bino chaque épisode ekozala na analyse na yango. Alors nini elekaki na épisode na biso euti koleka épisode numéro 2 mama na ngai nde balobaka makala ezali komata putulu ezali kotika bandeko babolingo tolingi bino mingi yango tokopesa bino toujours ba information oyoyo ba comment on appelle ça analyse ya chaque épisode na biso ndenge ezali koleka. Voilà bomonaki ndenge épisode na biso numéro 2 bandi. Je crois bolandaki premier épisode bolandaki pe analyse ya premier épisode. Ozali analyse ya deuxième épisode. Na suka tosala analyse moko mobimba po tozwa conclusion na suka soki ekozala ndenge nini. Bande ko bolingo motema pasi. D'autre part, et ça le quoi ton là, mais tu me dis de la tête, surtout les lits, tu peux savoir nos informations au linguini. Vraiment, tu peux savoir nos bottes de bino surtout bonne famille bota, au bazali partout dans le monde, surtout bino au bazali awa wanakati Afrique du Sud, nakati ya Cape Town, to lingi bino mingi, to biso ki bolingi, beaucoup to nakati ya révolution, nakati ya fan club, Bellevue Cape Town, numéro ya ngona C, au komela biso to koyamba bino poto yeba ko solola elongo. Voilà. To banda sikoyo na mayanga na biso, to banda sikoyo na analyse na biso mokolo lelo. Épisode 2, deuxième épisode. Bo remarquer nini na kati wana bandeko ba bolingo, to moni division ezalika ko se créame maman na biso Hélène na Bellevue de l'autre côté kuna. Azali ko kabola mapasa o babotami libumu moko mokolo moko placeta moko bandeko bolingo poni ba maman misusu bazala kaboye ezali ko pesa pasi na ndenge ya kosakana te. De l'autre côté pe na famille na mususu Da Costa na mwasi na Yelinda. Qu'est-ce qui se passe na kati kuna? Likambo yango ezali nini? Ezali ko pesa pasi. Mama Bokilo abandi ko se complain. Mama Bokilo azali na besoin ayeba mwana na ye ya mobali akobota mokolo nini. Ndenge film ezali ko kendele bandeko. Faute ezali epai ya mwana ya mobali to faute ezali epai ya mwana mwasi na baboye. Faute ezali epai ya Da Costa to faute ezali epai ya Linda. Moko na bango azali kobomba secret ya moninga. Basi na motema modèle film ozo kendele, modèle film ozo kendele. Vraiment tokene malembe tozonga nanu côté ba mapasa kuna nanu. Est-ce que ne bandeli to monaki maman na biso Bellevue azali kopesa mwana na Patricia conseil? Est-ce que conseil wana apesa ki mabe ke ozana no mwana kokota makama baboti te? Soka pese conseil malamu na se awawa ba commentaire numéro na biso yango bokomela so benga biso balite comment maman na biso Bellevue azopesa mwana conseil malamu po makambo ya famille to kotisaka bana te na makambo ya ba famille lokola mama Linda zako mama Bellevue azopesa mwana na conseil ke zala na bandi na yo ya kibo mwana biso ba mama to na koko na yo to ko sala makotoko deal na makambo na biso na ndenge na biso conseil bien ko pesa bana wana na kati ya libota na saka bino film oyo mama kandi botala ngoka atende botala kaka boye ezana ba éducation moko boye zoleka wana botala ngona bana osi babandi kokola mama na biso Bellevue alobi ngai wana zali lipasa na ngai akabela ngai te mama Hélène afinga ngai te kokota makambo na biso te tozana biso babola mwana tangiso classe minene ezali te pona mbonga kuanga na madesu yo zalaka na mopanzi na yo tika ngai na bandeko na ngai tokodiri yango na ndenge na biso tela conseil malamu za kopesa mwana na ye po aboyi mwana na akota na potopoto ya famille ya bango bato ya mikolo tokata na wana to plonger sikoyo to kena no côté ya famille wana mosusu. Da Costa mama na ye afandisi ya bi mwana supera fandana na kiti yebisa ngai oza impuissant to oza impuissant te.
likambo nini yango ezali kowumela mpo opesa ngai bakoko obike namona na nga bamama bokilo namona na nga bamama bakoko nde batunaka na basituation modele oyo nelekaka na famille. En tout cas mama Milo yo kutu tuni malamu soki na place na yo batiaki mama bipendo me nde moto epele soki na place na yo eke batiaki mama bomengo me na minute oyo nde moto epeli soki na place na yo mama Milo batiaka ata mama epela me na ndimi te ke Linda nga afanda na libala o bandeko ba bolingo batunaka bana bafandisaka famille osololi na mobali okepi pa ya mwasi osololi na ye me na kati ya famille oyo nini azali komona mama bokilo azali motema malamu makasi alingaki afandisa bana ne na température moko mpo azwa solution aide bango nani azali na problème. Alors lokola couple na kati ya libota nayebisa bino mama na biso Linda alobi alandika maloba mobali na ye alobi ezali planning na bango bazali kosala mpona bajour à venir. Mama bokilo azali koinsiste nayebisa bino mama bokilo alobi non 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 mwasi akendaka na monopause bolimbisanga kolobeleki mwasi akendaka na ménopause mobali atikalaka na ye akobota na tati ba 60 bakoma ba age wana kaka. Et alors na ndenge selon ngai dosala analyse na ndenge na ngai yo pe na ndenge otala nga soko sala ko na ndenge na yo yebisa biso na ndenge na deuxième épisode oyo esili yo zomona nani aza na défaut mpo na nga nazomona on dirait Da Costa aza na défaut yango azali ko se défendre mingi. Alors timide ya Linda aza trop timide ezobima siko lokola c'est comme si yende moto azali na faute. Alors, surtout renverser peut-être situation oyoyo. Donc, on a que peut-être Linda mutazana problème, yango azali triste, Linda mutazana problème, yango zoyoka mawa to nini. Da Costa koloba na mingi kipwa na ye, est-ce que yango te ezali ko sala peut-être asa koloba po ase chapela likambo moko boye. Bandeko babolingo film oyoyo épisode ya 3e épisode ekozala na poko lelo mais oyebisaka bino toujours tango tali épisode yaka lobi nango na Congo News TV Congo News TV okozwa analyse ya makambo oyo elekaki to sete zango na mwa 10-11 minutes pour leka mingi te soko raté biso na Congo News TV toza kuna pa ya B50 la mignonne mama mokonzi mama oyo azotangisa noko noko na bino yoyo na yebisa bino tozokende maleme siko bino boyebisa biso na ndenge ezali kokendele. Pour le moment na deuxième épisode na biso to voter nanu meilleur acteur to meilleure actrice po na ngai na voter Linda. Pourquoi na voter Linda? Kosafishi ne na tableau na ye abali scène akomisi likambo ya solo akomisi théâtre ya solo tala longi ndenge bimi azoka pasi on dirait makambo ya solo tala ndenge azali kotala mama bokilo na ye baza ko en tout cas film ozali professionnel na ndenge moko ya kosakana te yango na tala bo partager na bo partager kapo noko aza na besoin na bino noko aza na besoin ba abonné boya mingi bokota po bolandaka bloko ya boye. Alors boyebisa biso bo voter meilleur acteur to actrice ya épisode 2 bokomela biso awa na kati na ba commentaire na bino to na numéro de téléphone na biso boyebisa biso pe soki analyse na biso ezali kokende ndenge nini bozali kosepela na yango to bakisa eloko nini boyebake tozali kosala boye mpona kosupport mpona koporter soutien na mama na biso Belleville Kandi mama oyo yatonda boboto mama oyo atonda sukali motema malamu lokola mama Maria. Voilà, analyse na biso ezali kokende kitoko, analyse na biso ezali na ndenge ya yeke. Ekosukela Belleville
na lipasa na ye ndenge nini. Mama Leki azotia songi, Mama Leki azotia division. Tozongi na famille mosusu ekosukela couple oyo ndenge nini. Bazali kobomba secret na bango pona ko multiplier famille. Bazali kobomba secret na bango pona reproduction ya famille ekosukela bango ndenge nini. Na suka nani akokoma na tort, nani akozala na raison bandeko ba bolingo. Ngai makambo boye kaka basi bazalaka mingi ba victime baya koki ko s'échapper na ye. Mais total na le 3e épisode na biso na butu ya lelo ebongo tozonga pona analyse ya 3e épisode oyo kozala bongo mercredi. Bandeko ba bolingo tolingi bino mingi. Bo s'abonner na chaîne na biso, bo partager, bo tela biso ba like, ba j'aime ebele po te musala na biso pe ekola. En tout cas, tolingi bino mingi. Bo tikala malamu po bosana te analyse ya 3e épisode ezoya. Otali yango na Congo News pa Saint Figaro. Okotala yango pe pa ya B50 la mignonne info 16. Otikala malamu skini nde makambo skini eko dévoiler ba secret ebele skini ezali éducatif otala mona bana na kati ya ndako po mondele ezokendele ba mama bokilo bino bofinga kabasa bana na bino so nono baboti te. Botala exemple ya mama Milo ndenge azali kosolola na bana na ye po bayeba nani aza na erreur, nani aza na faute, nani azali na défaut côté ya production ya nakati ya libala. Mama Milo coup de chapeau na yo, na ser na nga lemba. Coup de chapeau na yo vraiment na sepeli mingi na prestation na ndenge ezosala biso elengi moko boye. Famille Bota tokote na bino lobby pona analyse ya 3e épisode. Otikala malamu noko alingi bino mingi. Bye bye.